Lokola Dawidi tokwa isi ba pete pe ba capacité na biso liboso na yo mosantu tokusa liboso ngwende na yo toli kotombola kombo na yo ozali mosantu mosantu mosantu. Kolona bele liboso ngwende na yo ya bokonzi pona kokumisa kombo na yo bosantu bonzambe na yo. Musantu, 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 masia yokumama. Musantu, 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 masia yokumama. Kolona bele miliboso ngwende na yo ya bokonzi pona kotombola kombo na yo bosantu bonzambe na yo. Oza musantu, 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 masia yokumama. Oza musantu, 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 masia yokumama. Ubongi na zembo, ubongi na zembo, ubongi na tembo, musantu lola ya sasa motima na ngai obongi na zembo musantu na lola ya mayango obongi na banzembo obongi na lokumu. Oyo yo saleli ngai motima na ngai ebyango sekela motema na nyako yeba bolingo yanga na yo yango na yembi bolingo motema na ngai yokumama yango na yembi bolingo motema na ngai yokumama. Oyo yosaleli ngai motema na ngai ebyango sekela motema. J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue
de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Esposo mona, esposo yoka, pomade ya watu zaya mani kole malonga. Mwasi azana kibombi nishima oya kanisi Singapore vraiment mane binwe Azai ya kotonda azana 3 chambres, salon, cuisine na salle de bain. ndeko mwasi pe ya mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi tika masolo ya balabala. Mama Nicole Malonda apesi makambo. Pomade Awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles. Et yeah! Pomade Awatoza epesi solution pour na masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Volant hydraulique oyo epesaka deuxième regard. Pomade Awatoza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire oza sambanda. Pomade Awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence, somba portion magique na yo pe naturel na www.awatoza.store. Keba na basite ya pirate bazolanda bazoluka bayiba melu vunu na bawu. Pomade Awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling, merci ma darling. Awatoza. Na Awatoza, ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga yaga, Manicole yaga, Manicole la bakola. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. De Master Beat. Mais pourquoi tu Finis la réunion. Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux na mona kuna mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo za nzoto mike, excusez-moi. Bolekaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi na nga, quel que soit munene na nga, awuti ko benga na ngai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Moi, pona likambo oyo. Amen. Natomboli yo lisusu Nzambe parce que Bible elobi
bana bakotika baboti bakosangana bakokoma eloko moko. Merci mpona likambo oyo elingi kolobama sikoyo na part ya makomi na yo nde lelo eza confirmation na 2 personnes oyo asangisi biso a nzambe osangisaka bikolo mabota minoko mpe bapays ezaka yo. Tango na yo tosengi présence na yo eza partage a molimo na yo azwa contrôle awa. Saint-Esprit azwa rôle awa. Nazwi bokonzi likolo ya monde nyonso eza yo te. Esprit nyonso incompréhension eza mosika. Nasengi bomoko mpe bolingo na yo ezwa part awa. Yesu yo déclaraki na 3 tout est accompli. Bandeli zala nzambe na kati zala soutien na suka zala omega. Seigneur des armées telema na bonzambe na yo nyonso ekoka ekozwa contrôle ya yo te avancé na Marc 3:15 opesinga bokonzi ochasango au nom de Jésus eza na fete soki yo moto sala libala yo pe moto koloba to kosikisa soki yo moto sala libala nde kokoma na suka pe gloire ne korenga moko tako ya contredit Jean 10 eza na fete na déclarer vie pe nyonso eleka na kimia na sengi yo kozwa contrôle na biso image na biso na ténèbre emonana te nde image ya lola ezala awa papa pe mama mabota na nsima papa pe mama kote nyonso mibale toza batémoin ya likambo na déclare lokwa mosala amen. Soki tobosana tata wana nde tata oyo yangolumaka alinga bebisa me toneutralize force na ye yango toyambi bino na osama. Merci tokoyebi te soki nini bino boyebi soki bokoleke soki mpe bokambo nini bo toyebi te soki bokoleka aboleki soki bovanda bovanda kasi likambo ni bovandeli yango topesi bino maloba tokisa biso me liboso tika tomi présente parce que biso bana ne Congo oyo oyeko bayambi bino fumu sakune vuna peut-être bayaya na nani ambata bayebi sakune vuna donc nde boyekozwa mwana na biso yambi bino ndenge na esengo ndenge botokoyoka na losambo sika toye eza ya biso bisika na biso tomoni boyambi na bino esengo na bino epa na biso mais tokoki kosolola te bato soki bayebani te basololaka te esengeli liboso toyebana alors yambo po toyebana tokopesa noko na biso maloba ye nde moto kosala présentation afin ke toyebana yambo masolo nyonso elobama na oyo toyeni bon tosali bo fumu tsaku na vunda makutu mayenge ntango nayoki luvila matoi mpe efongami tala libota mpe oyo ezali awa eza futila na wemba ofutikilaka na ngobe na poko madi ari masenga minimu nakokela mamene futila kato ndenge opresente biso mpe libota oyo eza libota monene ya futila na wemba naoki mwa maloba moko soki mpe bozokoleka soki porte mosusu eza signeba mpo lokola tokoti afin ke toleka ya biso tozokoleka te tolobiki awa eza ndako na biso eza epa na biso toye nde awa lokola deja présentation sala kana bengaso ici ikasi libondeli ya mama elobi yo moto osala libala ke mwana ya mwasi akotika ndako ya baboti na ye
oya mobali mpe akotika ndako baboti da ye na mokusi toyeli kaka likambo babengi lokola libala likambo mosusu te toyeli likambo ya libala salini epai na yo tomonaki eloko moko ya kitoko vraiment eseplisaki biso biso tolingi tokamata ekoma ya biso yango nde toyeli awa lokola tozwaki likasa nde toyeli na ntina likasa wana tosolola na ntina likasa wana afin ke kozonga na biso na nsima eza lokola likufi ezongi nsima ntango ekoya eye na force toyeli nde lokasa wana po tomonaki eza na mama moko aseplisaki biso awa mama yango mpe batindeli biso lokasa te toza na posa kaka yaya epa na biso me tokozwa ye bongo te tokende neno tosolola tobongisa tere malamu malamu mpo mokolo yango lele kokoka tozala lisusu na masolo te dosi droite te esala boye te tosi tobongisa toye ndenge baya yango ntina toyeli lelo soki lokasa wana epoza nango obimisi tobandi masolo mpo mbongisi elekaki oyebisi biso asangane yetu sakunevula ata lokofi atonga lingala parce que bana bisla bisla soki te nde ne Congo nitokotela bisika na mungu na bisika kasi te pour la banda kisasa oyo makambo oyo bakoko batika soki te ne la koti siko na ne Congo mais bon ikambo te to sam effort pour traduire na lingala pour ezali monoko ya biso banso ya kisasa et si tu as ba congolais papa oui oh eske toza kuna tolikami naza kokami epesi toputi awa boye papa ke soki bokoleka me pote eza kuna tenekene me ine ataliki no kuna pote ezali te epesi likambo toyeli awa likambo ya liba epo tolika pwani yango ande baneko balobaka mpomo ete soki okoleka te okoleka te yebisa biso likambo nde oyeli sikoyo nde yango wana so tokoti na likambo na yo sikoyo merci to yambaka mokanda na esengo ntango wana bosengaka papier oyo bomba facture bosengaka facture to papier oyo esengeli botala liste ya biloko oyo tata na loko basengaka na ndenge bokoko na kati botikaka mpe bongo te parce que basengaka papier oyo kama tata basangana bilo ya mbongo na valeur ya 2 casier parce que casier pa tata casier pa ya ndoko toyambaka yango oyo papier bongele meso tindaka sikoyo ekoki po ete tokota na mozindo yo mokilo na ngai yo moto okoyebisa ngai awa sava nga na ndimi kasi ngai na kotanga boli kotanga oyo ndenge tokomelaka bino tata asengi dot $2,000 yoka donc na banza po tosala air totanga nanu po bato oyo pai bacontenu ya papier oyo point suivant tosengaki parceke mwana wana oyo boluli abotami na nzete te tata fo olatisa ye baneko moto olatisaka tata aboti mwana c'est-à-dire costume tergal cousi couleur bleue et pour kazaka wana eto costume na pamba duro na chemise nango une chemise blanche numéro M plus chemise wana eloba nani tata oyo na kati na tata na moliere ke soki na bongisi kazaka na kiafoni na cravate chemise wana yo kota na cravate
Oh, et bon, nous avons là, nous sommes, bon, ma colo qui fait là, une paire de chaussures pointues, couleur noire, numéro 43, plus chaussettes. Wana nde ezali sikoyo oyo tata aboti mwana okolatisa yo bokino na biso okolatisa bokino na ye bokino na yo je veux dire mais tata azala kofinika bulange tata ntango mwasi akoti na ndako mwasi te moto akela bulange te mpe aya okula bulange te pa ya tata aza kofinika. Cela veut dire qu'on peut avoir une couverture, laine, grand format. Puis, on sous la lampe collement 500 bougies. Bon, tu es comme tu as sous 500 bougies, comme tu m'as vu, tu es pour tirer la lampe tempête, les places où tu as vraiment ok. Et c'est là que c'est comme il est moi démodé, mais bon, tu as vraiment ok. Place wana, il y a 10 lampes tempête. Tant que tu as des détails, tu as place wana. Peut-être, place wana, tu as une torche. On avance déjà. Mais il y a 10 lampes tempête. Mais peut-être torche. La modernité des organes. Après, maman, on a soirée, on a les balles. Oh, mais pas du tout, on va dire que l'âme, il y a mon nez, mais puis surtout l'âme à la bosse. Kala mzungu mune to benga mzungu ya ma famille numéro 1 le mzungu wana tata asekaki mais to yibi biso banso ete tata za rappelle bandeko ya basi oyo bana ba biso ba bota ba batala mwasi donc on est siko compte ya tata mwasi 5 pièces wax demi super hollandais plus 4 mouchoirs de tête, plus 4 épées de babouche parce que Bazarbine, numéro 38, 39, 40, 38. Donc, on a total pièces wax demi-super, 5 pièces wax demi-super, mais batata moi c'est balataka. Voici Soukanango et Segli Bois, ça c'est la palette. Nous avons pour la bongisa manso oyo, faut mouezaka. Mungu au yekende un sac de sel mungu papa ya melaka ba café na ye mena na tache te yeso avada timwa gobeli wana zo mena inani café na ye gobeli wa teka na couvert un grand gobelet couvert et mi tata soki tata mais aza te na batata ndenge batata kutre bongo na bongo ye azomela mwa kafe na ye na gobele wana kasi batata ndenge batata kurutu na batata mwasi libota moyumba oyo bamelaka mwa eloko wana babengaka vin rouge ezangaka te 5 litres ya vin rouge 5 litres ya vin rouge vivre frais toyebi bamosusu ekobaokomba kotia masu baforum baformol alors biso mpe wana un carton poisson salé rhum makayabuno wana nde ekozenzisa minoko ya batata nyonso wana ntango to banda kokabolakabolango mais tata moko ye aza kombo na ye walke ye mpenza nde abino bavin rouge na bino wana bakafe na bino wanga kuna naza kuna ngai kaka namelaka whisky na wana babenga Johnny Walker bouteille moko kaka zato un casino bouteille moko et une bouteille whisky Johnny Walker bato nyonso ta bakomela na bamelaki vin rouge na oyo bamelaki bakafe bayo bameli na whisky mabina mosusu bakokweya bilamba mpe kobeba alors esengeli ke dokili nanga yelaka basavo po tosokolasola bilamba wana ekobeba un carton savon le coq nazo kopesa na bandimbola ntina tosala babakilo wana bana tobotaka bango mibaboto ya sasa mina mboka kuna ntango tomela masanga babiere oyo banini awo bango bato ya mboka de biso kotika biso sucre na biso doke basikre
sukari to lamba café na biso batina biso na mboka 5 sachets sucre pilindongo de 5 kg plus 5 chaînes de café carioca et chaînes de thé carioca 5 chaînes de thé carioca wana po mboka kuna bango pe bakota na ambiance ya libala oyo nyonso wana na mboka kuna biso awa soki courant ye ozwi nani tina prise kuna josuke wana ba olambi me bango na mboka ai alimete akoni ye fuka alimete apelisa bango balamba kaso wana une phare d'alimete papillon mais il n'est pas dit que alimete ka tout court donc alimete soki tomoni papillon pas de problème ils ont la papillon mais ils ont la soki nani soki simba soki ni lewa ça va mais phare biso eza bokoko bimwana wana oyo boye kobala boye kozwa mutu c'est-à-dire ancêtre na ye ancêtre na wapenga koko tata tine koko oyo abota c'est-à-dire tata oyo po toye mpe ya kobota mwana wana koko wana yebi ngai koko na ngai azobala $50 na kala bakoko baza kosenga dra baye kochange kobi couverture baye mo avec des couverture tata couverture koko couverture non yango bakoma tokoma kotianga na bambongo $50 voilà biloko oyo tata sengi yango wana me tokomi na boisson masanga oyo ezali ke oyo bakoyaka na fete ya mokolo wana oyo biloko oyo ekoya esengeli bamela na bata famille na bakamarade bantu ya mboka basuka oyo bazalisia wana 16 casier en nature, c'est-à-dire en nature c'est-à-dire c'est-à-dire en nature en argent, somme d'argent c'est-à-dire au pays à maille, tu vas remettre la 13 casiers. Tu peux pas détailler, tu vas encore escole, 6 cycles. Il y a un peu coupé ça. Je crois bien 13 ou oui. Alors, tu vas dire maille, 13 casiers. Bon, non, tu as un bon café, tu vas toujours attentif. Bon, il n'y a pas de mêlée, il y a un bon. Il y a un autre tiaga, casier oyo. En valeur d'argent, donc la somme, il y a mon en espèce. Donc, toi, casier, et vous allez, il y a mon au prix du dépôt. Ils ont dit qu'un casier, il y a 1000 francs. Non. Tu as au prix du dépôt. Casier, mon sur tu as combien, il y a pas de décision. Voilà, tu as ici les places. Voilà. Tu as toke pa noko asengi noko ya bana asengi dot $1000 noko tuje yita video ngo tata laki donga noko na laka te noko asengi costume ya noir numéro 54 costume tellement que nous avons coup de téléphone déjà qui mais mais tu bosses là qui moi et là bon ce qui n'a pas dit aussi mais ça va peser la tête il y a beaucoup de pas que et pas non que il faut que ça souligner la yébé fait ça pas et comment il connaît la chaussée bien sûr alors toqué maman Botimoine maman Botimoine oui. Une pièce super wax hollandais, Velisco. J'ai dit c'est comment et 40 plus 2 mouchoirs de tête. Wanande, maman. Maman peut continuer. Nous si vous voulez avoir. Aussi que tu me parles, noko bi abongai atindi mwana kasi nanga na libala koma me couverture wana ngapi na sombla ka couverture
zogi noko basaki couverture laine au léopard grand format plus un grand bassin stani ya monene babengi libala bosembo wana noko asengi noko susu alobi ke non oui noko oui mama noko kati mama akele bilanga bamboka to awana kisasa eloko ezanga te yango mpe eloko moko tobosanaki pa tata mpe oyo nabaki na kolimbola bino lichette tramotina mabosana mama ye asalaki congo lau congo mpo ete akendekende bilanga tata nde lichette oyo ya tramotina meme ekomaki kula te natua je vous donne quand même ndimolo alors ndenge moko na tata mpe akomela 5 litres ya vin rouge banoko mpe baliki biso tozwa oyo ya biso bango mpe basengi 5 litres de vin rouge banoko baza ebele parce que osu ngai wana nazwaka kote mingai whisky na ngai Johnny Walker noko basengaki une bouteille ya whisky Johnny Walker lolenge moko parce que mungwa nde yango moto ezendisaka etiaka suka na makambo oyo ya libala saka yango moto epesaka mpenza limemia to kimia na mamanso un sac de sel et enfin 5 sachets de sucre kulungongo de 5 kg et 5 chaînes de carioca plus 5 chaînes de café carioca bakoko baza na côté de tata na côté de maman bango bakoko babine les bons biso pe bakoko tutikali simati koko bakoko basengi $50 lolenge moko epa koko mbali boisson masanga oyo ya feti wana lolenge moko tata sengi 16 casiers yepe asengi 16 casiers quand vous faites la sommation de 30 casiers 16 casiers naza kolimbola komisa to la idée pa ko tolo bisite boisson 16 casiers noko asengi 13 casiers en nature c'est-à-dire bon 3 prémices petite quartier plus 3 coïs un skol plus 6 cycles la vous pouvez faire 13 casiers et yambongo pays à 5 3 casiers en espèces c'est yambongo au prix du dépôt 3 casiers voilà facture oyo et salamaka depuis le 19/7 mois 2020 tata mwana kifukili jafwana honoré noko ya mwana kanatoko Anise Pedro voilà papier oyo tokindelaka bino tototanga maloba pa na bino si papa toyoki ndenge otangi makambo nyonso ekomami awa me nga nakoluka nabongisa mwa moke yo tie facture me nga naboyi facture liste parce que eloko moko nga naye kosomba awa eza te o biso toye kosomba awa biso toyeli tolobi makambo ya libala toye kosomba eloko te po ete ekoma bafacture liste kutu tokoloba ya droit coutumier ce qui dit ça droit coutumier là d'accord mais facture voilà en tout cas mon facture na bomi yango tout à fait c'est pourquoi au moni toujours quand nous discutons yango par exemple droit coutumier ba discutaka droit coutumier facture ba discutaka te windeli soka le bi loko na ngana na tiaki $10 ka $10 pour les facture na biso le kolo total ba droit coutumier esengeli to meka ko bongisa ngo wana bien merci mingi nayoki oyo eza mpenza lokola mwa ndambo moke ya kanda mais lokola toza famille tokoyokana kaka te ndedede tokoyokana toza fait de mariage gentil alors gentil mais 2000 est-ce que gentil
Est-ce que gentil oui, mais comment mais ce que ezali longola nene pesanga nene na kuna ya biso bilolo ya biso kuna ya mboka mpona moni 2000 pesa biso kuna ya mboka mpona yebike gentil yo komi na 2000 wana gentil wana tanda bon tokei ok merci beaucoup esika bato bazalaki esengeli kaka leloa bien comme ngai nayaki kosomba na ngai eloko te yayelaki na nga makambo ya mwasi na nga bokilo na nga mwana na nga ndenge mpe mama na nga kuna azalaki kosala mwa elamba ya papa mwa matembele ye mpe ayaka kosalela biso epabe papa mpe akomaka mpe na 2000 te aboti biso biso 2000 oyo bon toboma nyama eboma basi te nyoka eboma basi tokende tudura gentil esengo fait de mariage longola noko pesa papier siko ezali tolobaka te pesa papier balobaka te d'ailleurs côté ya d'autres ok papa toleki boye tokendeno na kote ya biloko bongo tokoya na gentil na kote etali ebomi mboka mpona kostima papa en disconvenir te ok eza coutume chemise eza coutume cravate eza coutume me na ntango akala mpe kasavuku moto atikango perdre sapato bongo kosimba lataka ngo ya pamba ok sans problème couverture olobi na nga o papa azalaki komifinika couverture papa azalaki komifinika couverture toya lisusu epa noko epable alobi noko mpe alobi nga mpe nazalaki komifinika couverture soko baza kosala bacouverture yango wana ndenge eza nango moko couverture eza nango mibale te moko me papa alimbisanga na ngongo oyo aluka neno alalaka bongo tozongisa parce que progresser parce que tata apesi nano eyango te kasi ya mwana tuna monianga nyonso s'il vous plaît wavula bamesemaru tuna manianga nyonso tuna moi je vous écoute permettez na papa na répondre place wana ngai naza mukongo couverture ezalaka yango lobake me couverture ezalaki pa tata te permettez couverture ezalaka toyebi couverture ezala kote ya mama puisque koko oyo ya mama peut-être à mettre fin po toyebi explication ya makambo na ya libala yo tata tozocontinue na yo puisque mwana oyo toza na ye oyo bakobota kuna yo nde esika yo kozala na couverture bon permettez puisque biso nyonso toza bakongo toyebi eloko nyonso nani akozwa eloko oyo nani akozwa eloko oyo te mulimu mbata okati mai mibale bisato makambo ebongwana manianga nyonso puisque mundu oyo tokusidi mafacture manani manianga mamengi makuelesi muno yesi tulando kote mufamille sumona odiaka bankaka mtango feti manyanga mena mesili unalo tese na mtila ibosi lutande yesu kumanyanga babeto kumanyanga onga tuka kwa tata kadiko wana endisita ngapa na zako kilo na kati ya likuta kama mama yemo akomilobela ngaite vous comprendre banoko 8 casiers ya nature ou 2 casiers ya espèce mabanza oyo ya masanga
En tout cas, l'équivoque est élevé. Je ne sais pas moi ce que vous pouvez comprendre. Mais il y a moi, je comprends que tout le monde m'a bien reconnu. D'ailleurs, mon père a appelé le gars. Ce n'est pas pour rien que tu vas dire que si le roi a il y a beaucoup. Bien, tout ça, on a entre parenthèses. Vraiment, beaucoup de gens na bati boyo ye moko mutabala mwasi ke tangu ya bala ki mwasi na ye apia ka découvrir et pas tata na pas non ndenge ye a témoigner ngaya na témoigner a témoignage tangu bala ka mwana mwasi oyo to semeki na ngai to mwasi na ye a pasenga ka ye découvrir tata na mama bondingi bozo kama siko biye tata sengi couverture tata ça va vraiment même ngai ya na yena bité même que sama na maniang tata c'est la couverture c'est moni tele motili mon mbata et puis c'est que oh ya memi on pateti uneti ngende mtwa makodi uone mwanti usalme déjà c'est où tu vois quand tu vois oh ya memi yo on quantité ma solo za radin na kati ya babiloko na biso wana na solo na biso to solo la kaka ya ngwa to yeke kuna oui, oui. Mais la façon de parler, merci beaucoup. Ok, très bien. Donc, disons, Io. Merci. La banza. Si je peux, ah, tu es dans la dot, match de ça, 16e de finale, 8e de finale, quart de finale. Tirage au sort, tirage au sort, kikaka ne mwana bano kitane seke tondi bano limena moto umela kaka ya moyo bokomi toujours que les direct message toujours que les na kabuli yango bango yango na nana kabula ko c'est ça OK il était le vote c'est qui c'est pas il était dans la web samba mais faut téléphone ring poste kufa oh batindele ngamvele na poste c'est vous poste kufa ring ya gentil kala ring na ina via mlaonde musuzume ngeni musuzu wapi na prepara kwa mbona te bonge sasa nikasho jale mon kadi amuko kuna gentil mama bonne le boko soko clique betali pineto boko batata clique na tamio kile soko to yo chebo tadi gentil OK donc la clique mama clique bataka bato ya mtu kwa soko pineto boki ya teki match aller oh match aller tout na comme la quart de finale de la tombe de la match à Bapoule bon match aller ça na Bapoule ça na Bapoule ça na Bapoule bikina na tiwa papier s'il vous plaît papier ça non si on connaît tout mais papier ça non me bela papier on va tourner la position de l'autre côté la 8e oh tata merci
Mon enfance de poule. Ok, d'accord. Bonsoir, bonsoir. Allez, c'est quoi quand on a papier? Soko beti bien bakala soke. Bokilo soko beti bien bala monto ke na quart de finale. Soke demi finale ga bala mon. Demi finale. Il fait noir. Oui. Ah, ici il n'y a pas de courant. Ici il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. 14 heures, il n'y a pas de temps. En tout cas, dès que vous avez tout pour le test. Il y a les balles là, c'est le principe là, c'est comme ça. Merci. C'est là mais tu vas comme un panatin à ta Bolivie. Comment créer? Doucement là. Ah, kilo, hein? Kilo. Ah. Ah, tata. Oh, c'est quoi? Là, quelle est la carte de finale? Demi-finale. Soko beti bien, c'est que Malamoto côté la demi-finale, soit tu peux finale. Soko beti bien. C'est que na beti bien. Ah. C'est que na beti mabe. Soko beti mabe, tu côté la prolongation. Bien que beti ma penalty. Mais est-ce que à partir de là, tu peux bon c'est comme beaucoup de temps côté finale. Yo kadate. Bali ko tuzo tala ndenge kakanga yo tuzo tala ndenge ngo so mimi so par rapport ya kakanga ya no nda moni coach azana virus coach azana virus c'est quoi l'alimina que la bomba ya l'alimina que nous peut se bien virus voilà dans ce cas totalement là que nous capable que nous trouver parce que yo na ngai yo na ye ngai peswa naye toke kuna nakabili bino virus leto kuyawa amesema basi kashi ni kwa baba bana kashi ni livre une monstre to salaka ça continue pour continuer ça l'exercice Sto come la finale. Io come nacional ndenge ni mnatanyaka na makamuvai. Io come sana na finale. Makamuvai sana nganga mo mutala do bunda na comme sana finale mbala mo. Nzalaka. Ya fatia atina beda batutera.
ngai na komi na nga mpe na suka alors nabundi na nkoyima nzaki esili pardon yo bandaki na fe yo moto kokotia fe to fe kuite epa na nga soki obeti mosese mokoyi nga napesi fin kasi nga moto nakopesa fe yo te katuleni mima Ozo koma lisusu kanisaki gentil tobeto maboko coach auti na Angleterre nasepeli na président ya sikoyo na États-Unis ndenge azokoreconnaitre Afrique vraiment na ndenge azozongisa barelation nyonso nga mpe nasepeli ndenge azoreconnaitre barelation nyonso tozonga nga nazala to trompe te si fini jo abosi osobiki Voilà finale. Untela bila kifuna ndio ambani ya untela bila kifuna ambani sina voto sina kaka la mali katula njama ya minuti 15 nyingine kutu nzembe za ibele katika jamba biso tozoko na zongi na kundi tubandaki na facture tolongolaki facture liste de bien c'est que bien amoni sikozokota mais nous c'est concret c'est que bien fanwani ni mfuku yaye lungembo vuka basilinsa lako enkikilinkitsikela bon na traduire na lingana ndeke moko sobenga na mfukunya donc chef souris na ngembo kashari wana suba bundi sika wana soki ba plume na bango etikali wana te seki bato bazaki bakidoke bilombe c'est-à-dire nkete babongisi bazaki wana ok tondele kwa mmoja
Tata que tu voulais gagner quoi? Bon, comme on t'a dit, comment 900. Si tu vas dire que voilà. La commis pas de la bon, tu progresser, pas la chiffre 9. Alors, tout comme ta maman, tu disais 9 par l'histoire ici, tu vas nous dire. Tu maman, tu vas que ça, tu vas la 4, tu vas la 500. Tu vas dire pourquoi. C'est tout ça, va faire tout ça, les gars, la montagne, pour peut-être que mon équipe, que la bien. Quand tu as un fou, c'est beaucoup les autres côtés. Voilà. Nous, on a été un peu. Ce qu'on a été un peu, il papa, il va se tenir. Yo zo kota kutupenda munoko na ye ata zo le mais zo kota na munoko na ye ngape ba koti to kende moi vraiment bien la no sepela ngape na sepela ah na boya kinanga to banda de baya ya mama ko na no descend après 250 la libito sana ndenge ni bali basala kami bali mama nanga non konanga a regretté a tala papa a oui ça na droit wa oui on a peine ça na droit wa c'est comme on a vu quand ça va solo la bien l'histoire c'est le gars en 450 vraiment la bande au moins procédure wana c'est bien sinon c'est logique ndiko tokolo la formule où tu peux faire ça, divisé par 2. La pandémie a joué 900 comme ça, par les 40-50. Maintenant, la signe les gars, il y a tout le monde. En tout cas, on a fait quelqu'un qui nous on a fait peut-être qu'il y a souka, il y a souka. Oui, quand on a fait mais peut-être que nous avons biscuit qui n'a pas ni bisou. Ok. Nous avons bon. Nous avons coulé là hier, hein. Mais nous avons 500. Voilà, nous avons dit la position, il y a 1000. Non, non, mais celui qui, il y a na avec la conditionnel. Voilà, conditionnel. Donc, ndenge bobino bosai ki 450 ngate mtu apprécier ngaite. Zonga kaka. Ngana futenyo tike zonga kaka meba. Ngana kanisa kibo. Ngana komibo. Yoko kanisa kibo, komibo. Mais si vous comprendre le bibo. Faut comprendre bien. S'il vous plaît. Même quand on peut faire beaucoup quoi, il y a ça qui est souple. Tout ça va diminuer, tout ça, ah ouais. Tout ça va s'embêter. Tu retrouves la grande action. N'a pas de sambo token. Mais tout ça beaucoup. Au bassin m'a rappelé. Nous au camp. Bon, tout vraiment papa Lindisa. Ngai mama tanga tufaki $10 ya koko. Sa famille là. Qui ni na benga mo grandeur ya tomate. Nga tata côté le koko na $20, $10. Moitié. Oui, alors tout le monde m'a sanga ndelo. Il y a qui te parle, il y a le laïque. Vous avez maman à biso. Maman à maman au soumis biso. Angela n'a eu tout super moi bas. Maman au chou. Tu comprends que tu as c'est mon acquis l'hôtel. Ton demi à moi. Affaire longo. Yanti, samalo. Botala na bino bandeko ndenge likambo ebongelaka. Dengu wana. Vraiment babokilo. Banza ke tokoni
dame ça sous ma camoté au news que y est là qui puiser dossier n'a plus il y a jour puiser donc moi je pense bien que ma maman ça sous la camoté bon ils a déjà bon ya kana bido ba bali que c'est dans la sur la rosa qui donc maman pas ça ni comme il est comment on a servi vos tala comme na côté là tout côté là ko bimananga ni bale wana OK banda bandi kisa ni bale oya masolo côté là na côté wale kama kile zalaki na ngora ya ngwana bongo ona kangela tu 4 points ona kangela 4 points c'est lié là kuna piscine interne moi tout le monde là sont des cas comme ça c'est voilà pas le cas merci nana kumimila yona nyoka ni shudwa tete mais comment la pamuki c'est ça oui ça il y a oh président il a moni aussi il a moni mais voilà le bilan bon alors ninga ma alors tango tokanga vraiment ça bon nayebi te mais na biso na nyako tokanga pango masengeli ezalaka ya mai leki yaone bakasi kitomona ngo misiko eyaki eza wapi ndenge na moni yango wana kuna ngaite kota lelo na cuisine interne kota na cuisine interne kuna lelo kusoma suki zaki okuyoka kaka kuna yoka kama libanda wa yoka permettre na weli malobate point au prélevé eza point capital puisque biso tolandaka na nini na papier nini ya liboso même nga moko namonaki sento mais to accepter kaka liboso ta kanga lo pam ezalaki sika c'est pas ça combien tu as dit kana pa sika hein sika comprendre permettre na non pas du tout akoki nituna kuna nana aita ko kuya soka kuna kina sabu est-ce que tu peux te reposer est-ce que tu peux te reposer kama ngora kite tokene bango kende na cuisine interne s'informer ne ya mai c'est que tout le monde regarde tout voilà d'accord d'abord on a dit mais ça on pas tout bon mais laisse ah bon ali kukokola makambo mingi parce que on liboko ochana yele boko tata nsi transparence il y a si longtemps transparence 60 ngai fo eza di nabu na ngati ke bon na kolimula bango lazima na bugafi tanzu lo sangani toyaki makambo ya bana oyo bazoko bana na awa mais bana ngo bazoko bana na tomoni bango te mwana mobali atelema kombo papa nani
atelema apesi kombo na ye obelisika mwana mwasi aye apesi kombo toyambi awa esili wana te pourquoi esili wana te tokoyeba bango na ntango wana mais na ngambo na bino to na ngambo na biso tolobelaki kaka na appartenance biso origine c'est bon mais soki tokutana na kati ya biso yango te nakoloba yo origine te yango te ntango tokutana na kati ya biso ngai papa Edouard aza nani na kati ya libota oyo bino kuna papa nani aza nani na kati ya libota oyo na yango na ngambo oyo bokilo honore abukelema mpona koexplike bato baza na nsima epa na bino mpe moto aza na maîtrise ya bato oyo boza nsima akotelema atalisama mais yambo ya kotalisa bango fo nani mwana mwasi abima tomoni mwana mwasi batelemisi mwana mwasi batelemisi mwana mobali komisana mwana mwasi na mwana mobali bamona babokilo na bango bazali awa oyo ezala échantillon mokolo wana tokomona ebele échantillon ezali awa na ngambo oyo na ngambo oyo na banzi eloko ya monene yango wana si possible mpe bango bazali baresponsable ya ngambo oyo bazwi banimero na bango bapesi na baresponsable ya ngambo wana bo mpe baza baresponsable ya ngambo oyo bazwi banimero na bango bapesi na baresponsable ya ngambo wana banda mokolo ya lelo toyebi ke famille oyo na famille oyo ekomi déjà famille soki boza na likambo na kati ya famille na yo oyebisi famille oyo famille mpe so baza na likambo na famille oyo bayebisi bango bakoyebisa ndenge nini mondele akata makambo na mokuse bakoya koluka bino te na telefone mopesi awa yango bakopesa bino sango wana na banzi ya moke nazali nango nasali Obongi na nzembo, obongi na nkembo,
sur la terre, il avait toute la plénitude de la divinité en lui. Étant monté en haut, il t'a donné une portion pour continuer son œuvre. Ainsi, que cela ne fasse pas de toi un orgueilleux, mon frère. Donnons toute la gloire, l'honneur et la louange à Jésus. obondeli pona babeli babiki ezalisi Yesu otei oyebi bato bazwi bomoi ezalisi Yesu mesika elolendo ya moto ezali wapi na makambo yo topasola mitema topesa lokumu nyonso na Yesu omoni bavision kitoko ndeko euti na Yesu opesi baprofesi malamu ndeko ezalisi Yesu mesika elofundu ya moto ezali wapi na makambo yo topasola mitema topesa lokumu nyonso na Yesu obongi na nzembo